On m'a fait promis une énergie, je suis pas descendre et tout. Oh, je finis par être des destinations. Bonsoir peuple congolais. Bonsoir peuple congolais. Ici, on se fait un moment pour rendre à Bruxelles visite de courtoisie et d'affaires. Donc, on a trouvé que Solola. Kosolola na Kulutu Gérard, na Mama Kalakamba, na Kulutu Seria Wendo, na Somongo, na Ndeko Nimba, délégation à Paris. Pe awa tukutani na bandeko nyonso okecho bimana balobaka babe masombo na bokentu ce sont des ennemis, est-ce que nous sommes des ennemis? Voilà. Mais Yamwana, si Bamoki, il n'y a rien qui va nous diviser. Pour la Makambo ya combat, pour la République démocratique du Congo, le Tika Kiego na biso, Makambo Mabele, Dosanganaka toujours, tango du Kambo Congo, et y na passe. Tango maman na biso Congo na passe, biso Dosanganaka. Dosaka binemité, Doswa na répété, les façons na biso langage na biso. Yango to yé lelo. Lelo, ils ont dit le 23. Le 23, tu as annoncé grande marche, il y a mobilisation, il y a une grande marche pour ça, le 6 pour le massacre Oyo et Salami na Goma. Nakalisi bandeko mususu bayaki na ambassade mais mututu azalaki convoqué. Maintenant les autres ont convoqué ba congolais nyonso tokozala pour na massacre ya Goma le 6 Oyo octobre ya mois prochain tozobanda. Acteur nyonso ya combat. Mutu nyonso oyo ayebiki aza combattant de base et de souche toyebani. Oza en Allemagne, oza en France, oza en Hollande, en Angleterre, oza en Espagne, oza en Afrique du Sud. Tango yoki combat et bengio tika nyonso yaka na bitumba ya mboka. Il est temps de chasser l'ennemi du Congo. Il est temps de veiller vers la souffrance de notre peuple. Parce que biso to goti ka peuple biso souffrir biso to dia kana poto to la laka to sepelaka to betela bato oyo baso ko mamboka maboko non yangwana biso to zana kati opposition radicale contre bato nyonso oyo baso ko sala mabe na kati ya République démocratique du Congo yango tozo senga ezala élection te Tshisekedi doit parti. Tshisekedi doit parti. Yamwana na sengi na peuple congolais tolobaki ki tozaki na temps d'observation. Et l'observation est finie. Donc tokomi na tango ya attaque, ya action. Action kobanda le 6 et puis tokosilisa yango le 25 novembre na Paris. Na arena Ingeta Fulus Kimbango oye Papa Lumbumba oye Amakipa Vita oye Akoko Akongo oye Sepeli Tomoni Chomongo Babe Masongo Yaki Gérald Maneke Tomoni Kia Sheria Wendo Belle Sandra Mama Rose Bandeko
moto akoki kodivise kombo oyo aza te abotami te mpe akozalaka te tosengi na bandeko nyonso bamoni image oyo bandeko mosusu boza na mwa badute lere ekoki ya kosukola maboko kolibere mboka mama na biso Congo tata na biso Congo koko na biso Congo Félix Tshilolo il doit partir abomi bato bandeko na biso na Goma asali massacre atini ba militaire na ye na so na kitona bake komeka ba drone oyo baboma bata 123 babomi bandeko na biso oyo biso na ye tobandaki komarche awa eloko wana ekokoleka te Tshilolo il doit dégager yango tobengisi bino le 6 octobre bitumba oyo ezali ya 100 millions d'habitants awa mokongo te mongala te moluba te biso tu tokolekana tokotikela bana biso mabele nini yango tolobi bandeko le 6 octobre biso tu na Bruxelles na porte na mire boya to marché to dégager Félix Tshilolo jusqu'à l'ambassade à Congo jusqu'à la Union européenne Ingeta bandeko na ngai balobi général alobi mutu na ngai Bokecho alobi ekomi moment ya rassemblement ekomi moment ya kotia mabele ya Congo liboso ya ye moment oyo entre biso na biso tobundaka mpo na mboka oyo bato babundaki bakendaki koluka basolution na ndenge na bango mais moment oyo tokomi ekomi marche ya unité totambola na objectif moko ya Tshilombo dégage bamassacre esalami na Goma bamassacre ezali kosalama partout ya ezali kaka biso na kati ya diaspora nde tokoki kotelema parce que ce pays ezalaka na Hollande représentation ya ONU ezalaka na Belgique Union européenne eza na influence munene na kati ya Congo tokobanda marche na porte de Namir tokoleka liboso ya ambassade ya Congo tokoleka liboso ya représentation ya Nations Unies na kati ya Belgique tokokende ti na Union européenne parce qu'il faut totika mémorandum to exiger na Union européenne apesa basanction ndenge apesaka na époque ya Kabila basanction wana il faut ezala immédiatement toko permettre à ce que ba officier ya bagarde républicaine baboma bacongolais bavanda mpe baya lelo atoti kokanga moko awa donc Belgique et Union européenne bazali kotika baassassin wana na Tshilombo batambola tranquillement yango tosengi na bacongolais nyonso bandeko nyonso ya France Belgique Allemagne Hollande partout esika bazali toya biso nyonso le 6 tokutana biso na porte de Namir à partir à 12h tokosala manifestation soki manifesti bafigure emblématique nyonso to bazalaka na kati ya komba bakozonga te tokokota na conclave kaka na butu wana toyeba ndenge nini tokobakisa mayele ndenge nini tokosala mpo tocontinue parce que après Belgique il faut tokende ti na lae na ce pays il y a aussi action à concert il y a le 25 oh il faut tosala yango tokosala yango kaka na bomoko tozali biso tu bao diaspora za kotiela motema peuple congolais na kati ya mboka za kotia motema unité obomoni oyoyo bandeko mosusu bazalaki empêché on profite aujourd'hui na komba bandeko nyonso bazali à te présenter bacondoléance na ndeko na biso Francis Matumona oyo akufelaki mama na ye bazwi empêchement moye basala délégation baya te bazokoaccompagner na matanga Chibango aussi akufeli ndeko na ye omoni empêchement donc oyo tozali koreprésenter komba mais vous nous verrez tous les 6 et après ça tokopesa ba résolution Ingeta peuple congolais balobi l'air est grave. L'air est tellement grave binomo boyebi mboka na biso eza na mikakatano babomi na Goma bazo continuer ko massacrer biso na bambongo na bino moko ya ba impôt bopesaka na gouvernement wana ya occupation bakomi ko tirer à bout portant la population ya Goma bakotirer pe na ya Kinshasa kaka bongo yango to sensibiliser diaspora mobimba en général bomoni unité ya ba combattants soit disant ba combattants bapanzana jamais. Le Congo a besoin de nous tous. Yango to bengisi bino le 6 octobre oyo na porte de Namir na place Lumumba manifestation ko bana na 12h to kolega l'ambassade de la République démocratique du Congo ti to kolega la institution ya Union européenne place manifestation c'est aussi là yango to bengisi ba combattant nyonso oyo nyonso mi benga mi mobundeli ya mboka
bamama Nkongo, banenkongo, bana Mvuluzi, bana Kimbangu, biso nyonso, bato Lumumba, peuple congolais en général, tous à la wana, pour mettre chèque, na groupe où ça campagne na pouvoir par la force. Le peuple a le devoir de le mettre chèque. Ingeta! Ingeta! Voilà, peuple congolais, tu es ici soir. Biso, tu as toujours une bande. Tobimi libanda, tozo zelabino, toza libanda, bouger, boya ensemble le 6 octobre, tobima awa, la porte de Namur, matongé tina, Union européenne. Tosengi labino, c'est le moment, il faut en profiter, le kola, tozui, Chilo Monakingo, il a massacré nos frères, ses sœurs, à Bomi Batou, na Goma, pour l'intérêt. Pour l'intérêt, il y a tout Rwandais, pour trois gamins, Ougandais, donc c'est le moment il faut profiter. Il faut tous dans la bise tout ensemble. Le Congo est toujours appelé la gâchette d'Afrique. Tout comme vous n'allez jamais la traîne, il y a Mali, il y a Niger, il y a Burkina Faso. Nous devions normalement être devant. Mais le Congo Ngonga est pessi. Tobibi sur Tobimi na balabala, nous sommes na bilotu, boy ensemble, obima, to sala auto, to sala, pour s'envoyer kende, ingeta. Vraiment, je lance un appel solennel à la diaspora congolaise, à la jeunesse congolaise, à toutes les mamans, à tous les papas. Vraiment, vous savez que le Congo traverse un moment très dramatique. Notre pays est envahi par les envahisseurs neurotiques, avec la complicité de certains hommes politiques de notre pays. Raison pour laquelle nous ne nous battons pas seulement pour changer le pouvoir, mais pour changer la situation géopolitique de notre pays. Raison pour laquelle nous vous demandons de sortir si nombreux massivement, de venir manifester le 6 octobre à la porte de Namur à partir de 12 h. Nous allons marcher de la porte de Namur jusqu'à la place Schuman, au siège de l'Union européenne, afin de manifester notre mécontentement par rapport à la situation qui traverse notre pays. Raison pour laquelle je lance encore l'appel très solennel à la jeunesse congolaise, à tous les hommes de l'Église, de venir massivement manifester avec nous dans une marche pacifique avec la diaspora congolaise, avec la diaspora combattante, pour que notre pays soit libéré. Ingeta, 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 Ingeta. Ingeta Bambuta, Ingeta Bamama. Pour conclure, les 6 Congolais nyonso tosangana. Lelo oyo bomoni résistance. Combattant biso nyonso tosangani autour ya mama oya biso tobengi mama Congo. Donc bitumba tozo kobunda ezali bitumba ya bana na biso. Ezali bitumba oyo biso moko tolobaka ke nous allons léguer un Congo meilleur à nos enfants. Il est temps que chacun de nous nazo kobwaka mbela na bino bandeko na biso oyo botikalaka na bandako. Bino bandeko na biso ozelaka ke bato musu basalela bino. Bitumba oyo ezali musala ya biso na bino. Donc cette majorité silencieuse oyo botikalaka na ndako boyeba ete soki botelemite makambo ekobonga na kati ya mboka na biso te. Yango tozosenga na bino bato bovandaka na ndako bozelaka ke bocritiquer baaction ya baninga boya le 6 oyo enfin que to dénoncer mes gestions, to dénoncer, to soutenir bandeko na biso ya Goma oyo bakufi na babal oyo babomi bango epai bandeko na biso epai ya ndeko na biso lelo aza na pouvoir oyo alingi sukolongwa te. Donc les 6 oyo na porte de Namur à partir ya midi, moi na mama Congo sikanyo soyo zali Belgique, Allemagne le 6 octobre à partir de midi biso nyonso tokutana na place Lumumba na porte de Namur otomemana na marche ya munene oyo komema biso ti na Schuman na Union européenne, enfin que tout déposer mémo na biso, enfin que l'Union européenne sache que biso to yebi ke bazali complice na ba makamu se zo kosai manamboka na biso ingeta. Ouais, bande quoi en tout cas bomoni ke ba combattant tout ya France ya etika ya Allemagne bazaki na bazaki présenté mais boye ba ke tous les combattants à Luxembourg, il y a Allemagne, il y a Hollande, il y a France, il y a Angleterre, en tout cas, tout ça, le 6 octobre 2023, tout à la gare du Midi. Pardon.
Matonge. Na Matonge chez Mesquise. Tokutana na Matonge bandeko toya Chilombo tokotika couloir boye abanda ko massacrer bato abanda ko intimider bato après biso tofandi. Aza muto to marchaki na awa. Ndeko nanga tokotika ete aza ko intimider bato aza banga même droit de l'homme te mais biso to banga Chilombo te. Le 6 octobre 2023 ndeko nanga soki osengi nano congé te senga. Bandeko ya France toza besoin na bilo pour France eza base ya munene. Soki bobimi botondaka. Donc toza besoin ya kozonga na nzela. Après c'est le début et autres le 6 octobre. Le 25 novembre, biso tout na Paris, biso na Paris Chipumpa, toko silana. Oh, azar ceux qui proche à Macron, biso na Macron et Makambo et Macron te, biso eza biso na Fali. Peuple zaïrois biso tout au kutana le 6 octobre na Bruxelles, na Matonge à partir de 13h tozawana. Donc topo na ko marcher contre ba action ya Chilombo, a massacrer peuple na biso. Ba chaîne ya ba télévision tout ya Congo calme chaîne ata moko te eza ko dénoncer ba massacre wana te mais biso toza na ba téléphone na biso papa maman place aux ali partager ba image au pot jour ya le 26 octobre biso tout au kutana wana le 6 octobre Au peuple de le 6 octobre biso tout na Matonge Ingeta Maman Pierre. Otuboli ba mama, otuboli Congo. Otubo ba mama, otuboli Congo. Ba mama na bengi bino. Il y a rendez-vous ezaka moko le 6 octobre. Tozo zela bino ba mama boya. Boya pona ko mobiliser au maximum pona mboka na biso. Biso ne to sera Congo wana ezala. Biso ne to tondi sera Congo wana. Biso ne to ebi pasi ya Congo wana. Biso ne to sera ba papa na bazala ko ba diriger Congo wana. Ba mama na sengi na bino. Oh, je suis content la message. Vous partagez ma maman nyonso toujours. Wana lina mona bino boya. Oto kunda pona Congo na biso. Jeunesse congolaise. Bino nde okoza vini ya lobby ya Congo. Kovanda te o parce que non, ils ont concerné ngate. Non, ils ont concerné yo parce que pona lobby otika pona bana na yo nini. Donc na sengi bino rendez-vous ezaka moko le 6 octobre. Biso surtout na porte de Namur à partir de midi. Donc aussi ma inde na Union européenne. Donc ani jeunesse nazo de la bino le 6 octobre. Merci Ingeta. En résumé, Tonito le Bassi Boye, Maman Rose, Maman Rose, Maman Rose. Maman Rose, Ingeta. Biso ba mama surtout il y a France, il y a Belgique, il y a Europe mobimba même aux la Suède na net avion ezali ba moyen de transport ezali soko lingi mboka na okotambola mama nde mutu abotaka ba oyo bakufi bazali bana na biso obombaka bango 9 mois na libumu toboti ezala ke eza batata bato bakufi mais bazali quand même bana na biso boya totelema toloba mpona cause ya mboka mama nde mutu azali base ya nyonso bamama botelema bozala bamama Congo tokala bapesi te bozala mpe bamama Congo na action tona beso tomona bino le 6 octobre na balabala boya koloba mpona mboka Facebook tolembi sikoyo ekomi le action seka oyo moyibi na moyibi seka oyo azali lokote seka oyo koloma na koboma Ingeta ekosila te tokende na ye ntina tribunal ntina suka oyo tobanda le 6 ezali na kaka début action oyo komema départ ya baimposteur baareta Ingeta toseki bino tuboya en résumé message nyonso boyoki mutu nyonso tutwaya oyo alingaka bongo po tobanda se retrouver le 6 à partir wana bokoka bainformation nyonso tuni okende ntina nde tokobenga na yo Ingeta bandeko bomoni wana bakombata tout toza ensemble bandeko donc bandeko bouti komona touti kosala émission touti komobilize mpona
le 6 octobre 2023 bomoni ba tête tout ya ba combattant eza présent bango wana bandeko na ngai ba tête tout ya ba combattant eza na sima wana bomoni ke ba combattant baza uni pour na manifestation pour na le Congo donc tozo senge pa na bino bandeko na biso tout le 6 octobre biso tout na Matongé de ozana ta ko senga congé ozana ta ya ko sala ba banderole ya ko sala ba affiche boya ebele bandeko na ngai donc biso tout oza au grand complet donc merci mingi na les grands combattants sans béton donc sans béton toujours présent donc na chifier de toi balobi mokonzi bigaka bagaro oyo toza nango besoin le 6 octobre na port de Namir maman mwana papa Goma nous appelle Minembwe nous appelle on tue na bino bandeko na biso ya Kivu ya Goma baswahili nie bote boya ebele mukuye tushimame pale mabele na biso na besoin na biso mabele za na besoin na biso le 6 octobre awa na port de Namir na 12h Ingeta mokonzi Ingeta bandeko na kati sali le sacre sans oublier la grande dame Yoni Chebanze ma femme que j'aime beaucoup bandeko ya Lost na pesi bino mbote bandeko ya Lost merci bandeko ya Lost merci à tout cas la leli na leli mingi bandeko ya Lost quand elobaki anniversaire de la grande dame Yoni Chebanze ezali le 21 octobre kokutana na inauguration ya magasin Nzambe ya pambola bino. Ne voulais pas que je m'en aille,